Shalom, shalom, shalom bandeko nanga, eskanyo sobozo talanga, eskanyo soboko yambanga na banda kuna bino malgré que na koti sans ta porte dans vos maisons, mais je suis là pour n'ato me ka un peu solo là de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'a pas molé Zambé pour l'opportunité à Pessinga, Bibezolo Bayaz allait mettre du temps et des circonstances, à Pessibiso sous opportunité, mala, Yakoya na banda kuna bino sans permission d'ailleurs pour na koloba de sa part. N'a pas molé Zambé ou à permettre qui toko ta 2021, toko ki 2020, zélé zalaki moulaï, trajet zalaki moulaï, Zamba permettre qui biso to traverser toko ta le 2021, les lots a presque na 4e mois. Toujours comme déjà presque à la fin du mois, il y a 4e mois, toko ta na 5e mois. Combien baninga toko ta ki na bango année ou peut-être tozala ki na janvier, peut-être tozala ki na février, peut-être tozala ki na mars, peut-être pas kota ki avril, ma silisia ngote. Ngana nzamba sali biso ngolu, tozala na pema bien-aimé. Eza na makasi nzoto te, eza mayela bomoto te, eza kitoko elongi te, eza poza na mbongo te, eza poza mbinga te, eza kangulu nzambe. Po soki souffle de vie, eza ki ko dépendre na mbongo, mais bato mbongo bakufa te. Ceux qui souffrent de vie, ils ont qui dépendre na kitoko elongi. Mais bah c'est kitoko, mais bah la kitoko bakufate. Pour ceux qui souffrent de vie, ils ont qui dépendre na banda ku bavanda. Mais bato bazana ba grâce ya kozana ba villa bakufate. Ceux qui souffrent de vie, ils ont qui dépendre pour la bato oyo. Ceux qui mutana na poto au kufate, mais bato bazana mikili mususu bakufate. C'est-à-dire souffre de vie. Eza domaine ya nzambe. Nzambe nde ekolo pema. Nzambe yenda pesaka pema nena oyo alingi tango pa alingi. Nzambe soki asali ngolo yo okoma tina mois d'avril bien aimé esenge na yo pambola nzambe wana. Na pamboli nzambe pona mois oyo d'avril apesi biso komo kende pe na soka. Mais bien aimé tikanga na yebisa yo. Yo oyo nzambe apesi yo mois d'avril. Nazolingi na tatola likola ba mois na yo. Okoma na septembre, okoma na décembre, okoma tina 2022. Oyo nyonso akoluka kokata yo vina katikati. Oyo nyonso akoluka kofongola libulu po yo okota 2021 te. Pardon 2022 te. Osuka na 2021 libulu ana yemo akota yango. Oyo nyonso akoluka kotia mutambo na nzela na yo po yo kangama okota 2022 te. Bien aimé tikanga na yebisa yo yemo okanga mutambo wana. Je bénis le Seigneur pour ça. Na pamboli nzambe pour na 4e mois ou apesa kibiso et puis to komi na suka ya mois wana petit à petit to que ne vers fin de l'année. C'est vrai, tant to kota ki année, to va ki eza année à prospérité, eza année à makama minene, eza année à excellence, eza année à to prophétiser qui par rapport à cette année. Mais depuis to bandi janvier, titre komi lelo na mois d'avril. Est-ce que makam to loba ki to kokisi yango déjà, to moni yango déjà. Bien aimé. Et Seigneur bilaka ya nzambe elataka nzoto na bomo na biso. Bilaka ya nzambe ezala ba slogan te. O 2021 na makama minene. Bandolo baki 2021 na makama minene. Makama minene ngo de Jésus yango. 2021 na makambo toki ya lolenge ni. Bandolo baki bien aimé. Makam to tato la kezala ka slogan te. Bible zo ba la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Seigneur o na zo lobe elata nzoto pe na mona yango. To lobaki makambo belé sur 2021. Est-ce que moni yango? Maintenant na prophétiser sur ta vie. Oh yo nyonso déclara ki pona 2021. Ti avant comme décembre simba yango. Nguya nyonso oye lingaka pambwa mate. Nguya nyonso oye komi ko bundiso tu na 2021 na kombo na Yesu Masiya nguya ni benga mikokuwe. Ndika na utikoloba je bénis Dieu par rapport à 2021. Directement to koti na thème na biso atongwa lelo ou bien pourquoi nyonso brutale langai. Thème na biso ya lelo la une tempête apaisée. C'est-à-dire mon pépé oye vandi kimia. Mon pépé oyo ezalaki mais tango moko boye mo pépé ko vanda kimia une tempête apaisée directement tozo tanga mukanda na Marc livre ya Marc 4 35 39 je lis au nom de Jésus. Ce même jour sur le soir Jésus leur dit passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin.
Et ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Bien aimé, histoire tout kotanga, histoire ya Jésus. Jésus azalaki mon côté. Jésus tanga na mission na mokilo azalaki tout accompagné. Azalaki ba disciple eux singele ba accompagner dans le ministère. Bien aimé, tango nzamba tinda mutu na mokili, nzamba tinda biso poto vanda en groupe, to vanda to za la social. Nzamba tinda mutu teke mutu mamta se débrouiller na ndenge na ye. Yesu azalaki 100% homme, 100% Dieu. Mais tant voyez azaki pepo la posa baninga mosusu neti yo posa na posa baninga mosusu mutu yemo kwa mikoka kate yo bitenga mona mikoki non mutu azalaka na posa batu mosusu Yesu aye ko sala mission au papa na yatindaki mais azalaki pe na posa ya lisungi ya batu mosusu ni a sélectionnaka ba disciple Bible lobi par rapport à histoire ya Marc 4 autoti kotanga 35-39 Yesu tang asali musala ebele asala qui je pense à teyaki abikisi ba malade asali onyo sozai ko sala Bible lobi Yesu assez fatigué Yesu alembi Bible lobi tang alembi alobi na bayeko nayi to tikala ate to zwa masuwa to zwa bwatu to kende na ngambo mususu bien aimé balobi na kati ya masuwa Yesu tellement ki asali ki musala ebele Yesu alembi Mutu azalaki nzambe 100% homme 100% moto malembi bien aimé na vie sima ya musala nyonso mutu esengeli se reposer sima ya kosala musala nyonso mutu esengeli se reposer yango Bible ezoloba venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés moi je vous donnerai du repos Yesu asali musala ebele après musala wana Yesu apemi Bible lobi likambo na likambo eza na tango na yango tango ya musala eza tango ya kopemeza tango ya koleleza tango ya kosepeleza bien aimé ekomi maintenant tango oyo esengeli yo pokota na repos na vie na yo oleli mingi onyokwa mingi okota na ba problème mingi obundi bitumba mingi ekomi tango yo pe ozwa bompemi ozwa repos koya mukoloni Bible lobi David abundi bitumba tango molai mais tango Salomo aye Salomo ezwaki repos na makambo nyonso Salomo azalaki na bitumba te bien aimé viwa ezalaka na bitumba otonga ndenge mboka oyo ezalaka na bitumba batongaka te bien aimé soki obundi na vie esengeli mpe koma mpe na ntango moko ozwa bopemi opema ozwa repos osepela bien aimé yango nangi nayebisa yo na mokolo ya lelo tika ete repos na yo mpe banda kimia mpe banda esengo mpe banda bolamu mpe mona yo bolamu mpe mona adresse ya vie na yo osepela mpe oyaki kotika butu na mokili te bato bayebaki na 2015 so bokutana bango na 2021 ozaka na histoire moko wana non ekomi ntango okota mpe na repos Bible elobi Yesu ntango akomi asali mosala alembi apemi bien aimé qui funda nyonso bitumba o ba memisa ona mokola lesengele kuwe ni funda nyonso ya ba komba o ba memisa yo esengeli ekuweya Bible lobi tango asali esengela ki apema alobi tokende na ngambo mosusu na uti koloba ete tokomi na suka mois d'avril ozalaki na mois d'avril peut-être obundi peut-être que makambo zali na poso kozwa na mois d'avril ozwi yango te Nzamba sali ngolo okomati na mois ya fin ya mois d'avril esengeli o traverser okota na mois mosusu mois de mai Yesu tellement qui a travaillé ki mingi alobi na bayekolo na ye totikala wate tokende na ngambo bien aimé osilisi mois d'avril ozosisa mois d'avril pokota mois de mai makambo koye na mois de mai yo yebi yango te mois d'avril quand même omoni suka na yango ebongo mois de mai Bible lobi Yesu tellement qu'il était fatigué alobi na bango tokende de l'autre côté tokende na ngambo mosusu bien aimé nayebi te bitumba ni okutana na mois d'avril nayebi te makambo ni okutana na mois d'avril
Mais comme temps où essayé de traverser, tout tika mois d'avril, tout kende na mois de mai. Kolinga te échec, o kutana ki na yango na mois d'avril, au monango na mois de mai. Yesu alobi na bango, tout kende na ngambo mosusu. Mais makambo Yesu alobi ba kende na ngambo mosusu, makambo ekoma na ngambo kuna bango ba yebite. De la même manière, ça va permettre que si ça se mois, au côté na mois de mai. Mais makambo ekoma na mois de mai, o yebi yango te. Mais ça balobi nini au côté mois de mai. Bible lobi to ba komi na masuwa, Yesu alali. Tango alali mo pepe bandi, 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 mo pepe bandi. Nena lobi mois d'avril comme la souka. Et au côté na mois de mai. Mo pepe nini ko yilo na mois de mai. Nini munguna bongisi liboso na yo. Yesu ayebise ba disciple to kende na ngambo, ba yebise bango makambo ikoma na ngambo te. Peut-être aux autres c'est là, 4e mois ils aussi là, nyazo kota 5e mois. 5e mois nini ko ya. 5e mois nini ko koma. Kuta yebise makambo koma le 30 ans o yebite. A part nzambe na yebi, so nzambe apesi révélation te o yeba makambo nini koma te. Ba komi na katikati ya mai. Bible bibo pepe bandi. Tant mon pepe bandi, ba disciple ba komi kolela. 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 Tant bazo ganga, ba bosana yeke bazana Yesu na bango. Bien aimé. Soko zana Yesu na vie. Ezo épargner te bitumba. Koza mwana nzambe, ezo longolo ba problème te. Koza mwana nzambe, ezo si ça va pas sa vite. Bible ezo lo baboye. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre, hein, toujours. Pas c'est comme la kaba nzambe, mais le kol nzambe aza na côté na biso, nzambe ya ka ko kangola. Bible lobi mo pepe comme makasi babosani ke bazana Jésus. Bien ni na yebisa yo, devant mo pepe nyonso okuta na mois de mai ko bosana te ke Yesu aza na ngambo na yo. Oleba consulter Yesu, ba komi ko sala ba effort na bango moko. Oleba luka Yesu, bakomi kosala makambo bango moko na mayele na bango moko. Bien aimé, est-ce que mayela moto sukaka ya Nzambe ne bana. Bible lobi ba budi bakomi ko perdre biloko, bakomi ko perdre biloko, bakomi ko perdre biloko, ba bosani ke Yesu azananga. Bien aimé, Lazare tant azobela, Yesu azalaki, mais silence ya Yesu ezalaki absence na été. Na kati ya masuwa ba disciple Yesu azalaki mais silence ya Yesu ezaki absence na yete. Peut-être oso bunda makambo o mona esimba te o kanza lokwa nzambe Yesu azate nzambe azana yo silence nzambe eza absence na yete. Bible bitango Yesu aye na via Lazare babaki apolaki 4 jours il sentait déjà mais tango Yesu aye akangoliye asekwisiye. Bien aimé il n'a évité problème les années. Peut-être problème à un DG Baïsayo. Problème à un Zolele Sayo. Batala kola tima kitoko zota mwana nzela bakanisi oza bien. Nzorene na kati ya motema. Soko lobi okota na douche soko la mami sezotanga. So ngolia be mami sezotanga. Metikanga na yebisayo. O eza pasi pona Yesu te. Yesu lelo azoya na vie na yo po apesa solution na likambo wana. Yesu azoya lelo na libota na yo po asunga yo. Azana e wana. Silence des absences était. Bah, il y a que le temps, bazo bunda. Bah, quand il était là, mais il était calme. Lazare, Jésus a écossé que ça. Bible, le temps de miracle n'est pas encore passé. Oh, il y a salana Lazare, on sala peine. Ce qui va document na yo ba kunda yango. Ndenge ka Lazare c'est quoi qui document no essaie au nom de Jésus. Ce qui musala na yo ba kunda. Ndenge ka Lazare c'est quoi qui Moussala essaie au nom de Jésus. Ce qui est l'élévation, libala, kobota, bola. Bien aimé, en attendant que nous le Seigneur te sepe la peine à motili. Yo za motali, oza litabisa motote. Yo ya ki kotika motuna motilité. Et Seigneur bisonyo sutomo na bola. Prière de Seigneur ozala nzambe nga pe Seigneur na sepe na motili. Oh. Et Seigneur peine à vivre malade. Et Seigneur peine à bika malade. Ponga pena za litabisa motote ba o bazana yango wana ba o ba ganya ba o batunga ba o balonga ba o basala ba kombo ba botama na yango te bango nyonso ba kokota na motili ndenge ba o ba resinga na resinte bien aimé na vie faut tomboka ko zwa décision. Lazare sekwe Bible lobi ba yekoli bazo sala ba fort bango mo combien de fois sala ba fort ezo simbate
olobi na kende na poto emso ekosimba okomi na poto bando kangama na ndako olobi te na kende na voyage ne baninga nyonso bazokende na fungola ba boutique na kende na Chine kine yo katango bandi voyage liboso ba melio bilo ou sali faut marcher. Pourquoi ozo meka meka yo moko tika ko meka yo moko combien de fois j'ai ba déception na fiançailles obi que cette fois-ci ko simba cette fois-ci on a monné ko marcher mais marcher kakate combien de fois ba escroquer yo pourquoi ozo sala ba effort yo moko liboso mon pépé a vina yo esengelo la mukta Yesu olo bana Yesu la muka tala vina ngai vina ngeza ya ko beba vina ngezo bungate ezo simba te nazo sepela te nazana mbongo mena na esengo te nazana libala mebala bazate nana bana bana bayoka kate zambe tala ezo simba te ko beta kara na situation na yote obika nyama na raisonnera te muto nzamba sala mayele nyonso a raisonnaka il faut kanisa na wuti wapi nazo kende wapi na lobi na kosala ni ko vi esuki na kolia na kolata te au-delà ya kolia kolata il faut tongoza mwana poto il faut telimisa pe immeuble na kini yo kenda poto ka ya kolata journée okotonga na mboka nayo yo kenda potoka bamole ko ba conseil par-ci par-là mais amso to bande ko na yo famille na yo baboti na amso ba okelela bien aimé Joseph tanga daki en Égypte tanga yo ki était famille bazana nzala abenga ki ba bibo yanga na bongi ponza bazo pambola yo ka pona yo moko te yo na famille na yo bo yanga na bongi to sepela elongo yango tina kozala pe mwana na libota zaba bota biso zaba sala biso bien ba parents ba bota biso poto zala ba solution to zala ba charge te yo tina âge na wana ba bota ba za en charge ba parents bazaya kolemba esengeli kutu yo sunga bango esengeli ke mama doit être eloko boye yo mama ndako motinda esengeli ozala solution pona libota na yo bien aimé liboso sko ya mopepe ya difficulté ozobelela na liboso mo pepe ya blocage ozobelela na mususu kuta ko na ida okota ndako anganga mususu akomi na edeke tela wana bongi fe ba meme sika moko bien aimé lipamboli ya Nzambe ka nde pambolaka lipamboli nyonso zona maboko ya moto eba ete moto akobotolo yango kaka lipamboli moko soki Nzambe apesi yo moto akoya kobotola yo azate liboso ya mopepe ya vi na yo ozobelela na bibelo bitongo bamoni ke basuki bakikola musa Yesu balobi Yesu la muka tato komi kozinda bien aimé eska osuki banda kobelela Jésus loba na Yesu tala situation comme ozinisa ngai tala situation comme okanga ngai soki o intervenir te nga na kosambwa soki o intervenir te mokili comme oseka ngai soki o intervenir te bako refule ngai il faut belela Yesu balamusi Jésus mais tango Yesu aye na lingelo komo Yesu asala Yesu lobaka mokie mopepe bamo evande kimia bien aimé na somona Yesu na ba disciple Bible bi Yesu alobina ba disciple ne bokende liboso ba disciple bakei na masuwa bakomi na katikati ya mai mopepe ezalaki makasi mopepe ezalaki makasi ba disciple bakomi kobanga ba disciple bakomi kobanga bakanisi absence à Jésus lokwa Yesu asala bango te nzokande bango bakozina nzokande bayeba kite Yesu atazalaki na bango te azalaki pourquoi Yesu azalaki na bango pourquoi Yesu ayebaki ke te na otina bango na mai kuna ba levianta baza na mai kuna makambo zaka compliqué esengeli ngana zala likolo ya mai pona longela bango bitumba o ba kolonga te bien aimé bitumba oyo zobunda yo moko associé Jésus kolonga Bible bitemaki bakomi kolenga Yesu aza wapi biso tokozinda directement batana musika bamoni mutu moko azoya bien aimé Yesu oya lelo na vina bamoli bakomo mituna wali eza ye bien yete ba misusu babite eza elima eza fantôme bambo Yesu albi bo banga te eza ngai Pierre alobi soki eza yo maître loba nanga pena ya Bible lobi Yesu alobi na ye yaka Pierre a jupe décision ya kobima na masuwa wana abandi kotambola likola mai bien aimé na ebite nini ebloka famille na bino masuwa boato eza image ya famille bien aimé dikanga na yebisa yo yondo kotambola likola pauvreté famille na yo yondo kotambola likola blocage ya famille na yo yondo kotambola likola échec ya famille na yo yondo kotambola likola kozanga famille na yo bien aimé Pierre mayo none za ko bangisa ba opela mopepe makomi kotambola nini bangisa ka bien aimé
Ce qui est ça, la famille, babang sakauti, quand on a eu sur le loco tambo, le koya bandoki nyos. Ata le plus grand sorcier. Le kola yaya na biso yeso alongaki. Yeso zotambo le kola mi ya mai. Pierre alobinga ipe na kotambo le kola mai. Bibezo ba tel qu'il est tel que nous sommes. Bien aimé, tikana yebisayo. Mai o emela ba misusu, échec o emela ba misusu, blocage o emela ba misusu, freinage o emela ba misusu, yoko emelote, yoko tambola likolo na yango. Bibelo bi Pierre akomi kotambola, Pierre akomi kotambola, Pierre akomi kotambola, tango akomi kobanga, nzambe na osuka kabwe, ngabwe akomi kozinda. Bibelo bi Yesu lobi yoko zinda te lokola Jonas, Yesu abengi, abemisi. Meninga na ibisayo, ete na tongo alelo. Ata mon pépé za makasi, ata situation eza difficile, ata makambo esimba te, Yesu aye wana na vie na yo pona kobimisa yo. Yesu azobimisa na blocage yo, Yesu azobimisa na freinage yo, Yesu azobimisa na échec, Yesu azobimisa na kolela po ekomi tango yo potato ya bonzambe na ye. Neyebi te mon pépé nini ebeta vie na yo. Neyebi te feza mon pépé pauvreté, il y a échec, il y a humiliation, il y a manque à documents, il y a manque à travail, il y a ma situation compliquée. Mais Yesu azananga bonayo, Yesu azo ya lelo pour calmer mon pépé wana. Nalingi to bondela mokie. Premièrement, je vais Nzambe merci pour le message ou appel na tongo lelo. Nzambe na yebi vi na yo po yebi vi na yo. Na ebite mon pépé ni ezana vi na yo. Mais je vais Nzambe merci. Parce que quel que soit mon pépé, je vais à la vie dans un banga te pour zalanga mbulanga au bon de na kombo na Yesu. Seigneur te péché merci parce que tu es que ata mi pépé zali to zo banga te lokola yo zanga ngambo na biso pour calmer mon pépé. Deuxième requête to zo babwe. Mon pépé nyonso ozo uta na nord na sud na est ozo ningisa vie nanga na yeba yango te lelo ebanda ko kanga bisaka ekende banda ko bondela na kombo na Yesu ozo beta maboko ozo bondela. Troisième requête ko lo babwe nguya nyonso molili parce que bikola ma mi pepe souvent ka ba esprit ba léviathan ba serpent fuyant nguya nyonso bondo ki famille nanga nguya nyonso molili o etindela nga mo pepe échec etindela nga mo pepe blocage etindela nga mo pepe freinage etindela mo pepe maladie etindela mo pepe kufa nguya na kombo na Yesu Masia ekue. Quatrième requête pour 6 ozolo bananzambe moto nyonso le ba requête sengelo samila moto nyonso na yeba ete oya provoka mo pepe mabe na libota na ngai ozo provoquer mo pepe mabe na vie na nga mopanga na Nzambe localisé mopanga na Nzambe kwesa ye ubondela ba requête wana. Et puis par rapport à la révélation ko zwa na dotika numéro na ngai za 089 53 582 53 pardon. Non, 38 53 582. Numéro d'Angeza 38 53 582. Ce que ça n'a pas ça n'a songo na ba prière. Dieu nous a fait la grâce. Zamba salibi songo numéro wezawana ya ko bondela. Ce que lingina songa ko pe na prière. Na pesa ko ba requête. Numéro d'Angeza wana na ko songa. Ce que posa na posa ke na lobelo yo parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la prophétie. Vous allez posa na sakula pona yo. Je le ferai. Donc, et puis on aura le temps de prier par rapport à ma ramia son envoyé bisayo, zamba pambonayo, menani kana bisolo komoko, mo pepe nyonso, ezana vina yo, ilbangi sayo te po yeso azana ngamula jo pe sans solution. Na pambole nzambe po na technicien nanga, papa Jean Milongo nzamba pambola yo, nazo pambola nzambe po na mobile nangesika nzamba pambola etiri pasteur Thierry Mukendi, na pambole nzambe pe po na libota mobimba pe bino bat bokolanda ngai, nzamba pambola bino, église ezana Avenue Kifielele, numéro 93, direction Assosa Shaba. Associa Shaba Tozawana, Nazakana, parce que chaque jour, Tozarana, ma séance à prière à ma casse, n'attend déjà tout bien en haut qui boumango, pour la présence à délivrance et tout, ma rambébélé Salamaracuna, ce qu'on appelle la poste en commun abisso, il y a qu'un adresse à l'église, et puis Dieu va se manifester puissamment, Zambe a Pambola ici, Koza.